en matière d'immigration. Ce qu'il faut, c'est changer de cadre. Il faut une révolution en matière de politique migratoire. Il faut des quotas. Il faut plus aucun droit pour les clandestins. Plus aucun. Plus de prestations sociales dès le premier jour pour les réguliers. Il faut qu'on traite les demandes d'asile à la frontière. Il faut arrêter le regroupement familial. Revoir le code de la nationalité. Est-ce que M. Macron est prêt à inscrire tout cela dans la loi? Fallait pour pas collègue pour faire le milieu. Oh, mais pourquoi pas? Ah! Fallait dans un maçon. Tu es dans mon pays. Fallait un maçon. Un musicien. C'est tout le monde qui est. Azalaki musicien Kofi. Voilà. So baké place mon na baba na wana. Bon on musicien. Si ko yoko mo ro baté ki aza collègue pour les. Même to ko da fait toi presque moko yoza ni bien mais vous avez collègue pour ça la même comme fallait mba ko faire yima. Zera na mne mitu na mutu azalaka musicien zo bunza musicien. Yawana lobi musique ba bota mana. Boko zo ka musicien te. Éducation ba ne so beba. Azalaka muyibi. Il y a des télévisions qui sont dans ma et son nom est éducation bien. Nami tourne, tu tournes dans la question. L'île c'est beaucoup de choses de la famille. Mais ceux qui ont connu comme mon papa sont là pour moi, c'est que papa n'a pas de doute. Ah? Oui, ok. Ceux qui ont mon papa, comme mon là pour moi, n'a pas de doute. Ah, ok. Comment yo papa mon beau, on va conquérir moi. Comment yo papa mon coach on va na kobumela mwana na yo omoni ngai soki nazali kopelo de passer oyebi lelo oyo so togeto sala parcours ya musique ndenge eza wana etikala na wenge soki tolobi lelo ke fera longwe tolobi benake non tolongoli mikolo nyonso tokomona ke génération ezodomine na musique eza yawe baso apesi alobi message eza clair ezala oza français soki bazwi yo okoti na kashonana. Ceux qui basent aux Congolais, au changeant la frontière comme français, malongo na santé zominani, on ne peut pas refouler. C'est que tout ça dans les bouquets de tout yambaye a. Ah mais il y a la Belge. Quantité à la Belge. Les 16 minutes de Robert en Belgique. Tout ça 3 jours arrive. Tu Robert les 25, tu Robert les 8 et ça, tu Robert les 5. C'est-à-dire que tu relouques moi au moins tu ro. Fali konza a commis ça bouquet tout na suka. Bouquet faut ba ayane na kumwa. Parce que tant que Zoya a na limite à comme ta makala. La besoin de te banda ko bete kana na ndingi mara. Même tele ki biso kombo ya niwa re nizala ki kofi o. Vraiment just. Oyebi il fallait ratingi sa maloba na ye. Ya ba yiye muto ko beta muto yiso. Moni na vi ba wela raté. D'accord. Ko ninga ko wela te po bilo o lieza na le belé o ya tika la nanga la pa. Ce que vous avez le retour d'avant. Oui, oui, il y a papa, il y a papa fallait. Azara papa biologique. Il faut avoir un tour clair. Azara papa biologique. Papa biologique a fallu Azari. Azara papa ya musala. OK. Bilelo beaucoup me comparer Fali pour pana ko faire le milieu. Mais ko faire le milieu mta sala Fali le quoi pour. Asala ndeni. Ye mta favoka ye mta zwa ye pour ko malelo. Nanga yebike na mokili mta mta yazangi. Lobaki grâce. Bonza me mto asala ka mutu. Mwenenga na zabu. Na ko bunda na ndenge na ngala ba façon nyonso. Soki nzamba lobaye ke ni pambo na ngeza na maboko na ye. Yebeke ekona ko lera ka ba. Oui. Bon bah c'est na kana bango to boyite ko senga. Mais ya ke Nicolas produit penza bo. Atiki leader yemo na badanse. Etika la osala mati. Tout le monde en fait pas. Tout le monde a côté ba tususu. Tam susu. La chambre ça va taliper par rapport à habiter faut na tika na mbé na tando ni sakalo. Ngala zo. C'est que sakara ka peme na ukanda. Ah oui, bon équipe pas pas. Mutu so tsuke puta. So na puta peme na cordon. Bon on a tout la cordon na miso. On tout cordon na miso. Il y a ça tout ouais. Oh oui. Il y a ça tout. Mais tant on a un cordon. Il y a pas qui n'a pas na banarolia à travers la fleur na cordon. Oh ils ont ça la soni. Oh yé moi si azana ilo kwa ranzo. Azana de na warrior. Vous avez dans même famille. Mais Babylone tout so zoloba. Ils ont banni ça. Même ngaso na zo kamo na longola ngamba moi. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois.
voix. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bonne invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de l'aide. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, on a abonné sur Congo et Sengo Officiel TV, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein, très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, le news de Choice, hein, les news de Choice, ils auront toujours kawana pour nommer Nabino, bah, actualité, news, ils auront natera, pour nommer Nabino, rien qui est la vérité, ah, ouais, les cacatés, je passe d'abord derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman, Arnaud de Matoumuna, pourquoi pas dire bonjour à toi, il y a Bruno Loubi Kambongo, il y a propre, il y a bonjour à toi qui s'est dit Antoine Moanayo Nakata Moscou, pourquoi pas dire bonjour à toi, BHK, Djibril Wiek, le jeune entrepreneur. Bonjour à toi, Soda Coiffure, Sosa Bezoba Salor, bien. Pose perruque, pose las, pose closure, oeka na direction Ethiopie, avenue Ukedembana, Kouan, Roumou, Navamo, Soda Coiffure, salon VIP. Bonjour à toi, Agen, jeune garçon, qui va bien sponsor à Manzaka, na entrée à Éthiopie, wana. Et voilà, aujourd'hui, dans les news de Just, en tout cas, nous allons à mon côté, na analyse, même sur le lot, Royambela Bino Penda, pour les Mukendi, mon asuka, yaba, Mukendi, nyos, on a vraiment trop. Ça, l'année, analyse, il y a les lots, balobi, Torolobela, si j'ai n'habite Torolobela, papa chéri, en plein podium, tout le monde, musicien, Kitty, Tiki Moko, pourquoi pas, sortie médiatique, il y a une émission, il y a Kofi Olomide, contre Fali Poupa, pourquoi pas, Jaël Show, Abdumeli Bissopé, Soutomo, Nika Kamboy. Et voilà, non, c'est un Arnold, Matumo, na Fongole la caméra, na mba invité nangai, moi, Soukaba Mukendinyo, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, Joyce, bonjour. Bonjour, na internet, c'est bon, voilà, na biso. Bonjour, na batna, c'est bon, appelé Mukendi. Voilà. Zoto, ça va? J'espère que Youpe, ça va. Ouais, ça va. Vraiment. Merci, on est aussi bon, appelé Mukendi. Soyez tous les Voilà. Vous comprenez déjà que nous sommes avec Paul Mukendi. Moi, la souka ba Mukendi, surtout quand ta maman na ba actualité où ils ont dominé, ba actualité vraiment où celle qui ngano tout vendre sous pour na analyse ya émission en live. Paul to lali to la muki to moni Kofi Olomide sortie médiatique na ba tout nier par rapport ya concert ya Fali Poupa Congolais liboso azobeta na New Arena mais ya lobi ils a na ba africain mususu déjà ba beti New Arena. Même tela ki biso kombo ya New Arena ezala ki Kofi Olomide. Vraiment, Just, il fallait rater ça malobanae. Il y a un bagay qui est bête à mon liboso. Moni, n'a vu pas où il a raté. D'accord. Quand il a vu la tepo, bilo au lieu d'en aller belé ou y'a tika la langue de la femme. Ce que vous avez le retourne d'avant. Oui, oui, il y a ça papa, il y a papa, non. Papa fallait. À papa biologique, il faut tout comment tout clair. À papa biologique, papa biologique a fallu azali. Aza papa ya musala. OK. Ezate beaucoup beaucoup papa on dit papa mon botaye na ba na ye fali ya liboso. Non. Aza papa biologique. D'accord. Alors ba qui clair, to ke bien na monde de musique. So to ke na ndenga musique, ba ça ba collègue parce qu'il fallait na minute ça s'appelle l'idée, il pas ça l'idée. Oh mais to ke na ngopé mbeti. Fallait pour pas collègue à Kofi Olomide. Oh mais pourquoi pas? Ah. Fallait dans un maçon. Tout est dans un fallait un maçon, un musicien. C'est tout le monde qui est, azalaki musicien Kofi. Voilà. So ba ke place mon boy, na ba na wana. Ba mo musicien. Si ko yo ko mo le bateki aza collègue fo yana. Même to ko ta fait toi orchestre mo ko yo za l'idée mais tout ça ba collègue pour tout ça la même comme fallait mbaka Kofi yema. D'accord. To ke na ndinga ko beta, ye ko mto yela ki biso maka mwana bi a ko beta mtu ya liboso. Voilà. To zela beta ti. To ebiti abanga bokecho abanga nani to ebiti to zelia beta abetite nzambe ko sala biso grâce le rôle a fallu azali numéro 1 na bango ah nzambe ko sala bino grâce oui numéro 1 azali numéro 1 azali eza ko la muto azobela mais bali ko muto mo fa embele ko abika ba ko luka na falit ah mais ko luka falit girls ya ko la bazo luka muto mo bo se ka seki abiki ba ko luka na vide le so c'est sobé ce qu'on a musique bi ba ko luka fali
Azana ba chanson ezana ba tube, ana ba chanson phare, ada mise mo ako matane pe concert, ayemine gravité. Ma tira micro au public et yembi ti na souka. Kasi yango ne bimisake faux chanteur. Tiens. Oyebi ko bima faux chanteur na yeba te so bolinga asala ndene. Bolinga ko yemeza ko ganga te. Tozana ba grand artiste na monde. Ba tira ko yemba tabia te mais bazo ba trophée à dégâts. D'accord. Ba benga ba bazo benge kutu. Artiste mene. Maintenant siko yebisa ngai okosalela ngai ata mwa nzembo moko ya Didier Rafat te non kokate siko bazana musicien te yaza DJ Michael Jackson azana fani siko poni pour répondre à ce commentaire na sepela na tala interview ya mise mo ya kala alobi koyemba ezaka teki koganga eza teki kosala banyasi moya te wana babilo wana ya kala ko yembe changer même ngapende na abu na ko bando yemba kana vana ngako mutu mutayemba kana vana yi voilà ko déborder te o banda ko luka vana eza bon na musicien te pour na kota na monde de musique o modifier ngo te yango zo mona ki ezo ko misa ba tebele lelo ozo yemba nzembo maloba makasi bafani bazo ko kango mais mukendi ni de salara que bilelo beaucoup mo comparer Fally Ipupa na Koffi Olomide mais bazala musicien Koffi Olomide mutasala Fally loko afufu asala endeni ye mutafabrika ye mutazwa ye poko malelo mais nga ebike na mokili mutasala mutu ya nzambe lobaki grâce po nzambe mutu asalaka mutu moi ndenge naza boye nakobunda na ndenge na nga na bafaso nyonso soki nzambe alobaki ke lipamboli nange eza na maboko na yo yebeke nakolela kaka paris mais na mutu mosusu abimi kaka boye nzambe apamboli ye mpe na makambo na ye ye moko mais mutu mosusu nzambe alobi te yo mpo pamboma bien fo ke eboye yo mpo obima bien fo oleka na makolo na mutuki ngai eza ke à travers Koffi Olomide Fally Ipupa aleka mpe wana po so tolobi ke Fally abanda misiki epa Koffi te ozomona natalala ta mpe ayebanaka obi natalala ta ayebanaka mais ezalaka bongo ti yango nayebi so boye à travers quartier la te tomoni Fally Ipupa toboyi te mais soki okomi komona papa azolinga bunda na mwana seke papa naza ndoki oyoki ti soki omoni ka papa akomolinga bunda na mwana aza ndoki garma aza ndoki koma yo papa moboti okoma konquérir ya mwana koma yo papa moboti obanda kobunda na mwana na yo omoni ngai soki nazali Koffi Olomide fo asepela oyebi lelo oyo soki tokie tosala parcours ya musique ndenge eza wana etikala na wenge soki tolobi lelo ke faire alongwe tolobi penake non tolongoli mikolo nyonso tokomona ke génération ezodomine na musique eza ya Werason tunanga mpo wane aza lider abimisi bana ebele bafabrikasi bazali bafere bazali baheritier bazali seke à travers bango wana balider wana bakolongona bango mpe bamisie na bango mpe batikali tozomona kaka génération wenge mais lelo oyo moto azodefendre quartier la te c'est Fally Ipupa mais Fally Koffi azala na fier wana ya kolobaki te naza na mwana moko azobunda contre bato ebele oyebi te Fally abunda na bamisie nyonso sangisa tous les deux wenge abunda na bango nyonso mpe azobimaka premier nazokosote bamisusu ti siko baalbum bazobanga komisa baalbum ti biso kutu formise te komi na suka mpona biso tokomona komi na suka mais bato bazo obi mais une année ti sikoyo moto alongoli aza te formise te elongolaki milage midemo mpo biso toyoka misiki toyoka mpe ya bato babetaka nakosa o te héritier akangaki terrain voilà pendant 3 ans akangaki mpe ya terrain mais tant Fally Ipupa ye te sikoyo babimisi mikolo babimisi evie na biso wana mpe akeye abimisi jibe mpe anabimisi oyo ozotangatanga mingi awa abimisi jibe mpe anabimisi mais bazokoka kaka te eza bachanson mosusu na formise na ne frappa kutota makasi te mais soki babeti yango lelo babeti na nzembo ya musicien songolo pakala ozomonaka nzembo wana ezofrappe mais moto wana bolobaka yembaka mabe siko nayebi te banzembo yango
Et voilà, que nous sommes avec Paul Mukendi. Moni Congolais, et là, il bosse après ça, Congolais, dans mon thème, maman. Ah, voilà. Moni joue Tokolingana. C'est vrai. Moni joue Tokolingana. Les lots clitiques na biso, et zo kufa, grâce à ma mission na biso, bango moko. Tu te là, ministre clitique qui parabiste. Mais bien, nous posons la boyo qualité. Bien, nous posons la boyo qualité. Comment vous mata? Tala Nigérien, les lozo monake, ba mikolo wana nde ba komi ba producteur. Voilà. Bazo produire ba no bazoya, est-ce que les lo a? Nana on motike la pe mwana muke. Les lo fallait appeler ça devant ba tebele ko poussa ba petit pembe na akoma ko yema na ba petit to moni ba to ko yema na bana. Voilà, problème Kendi, tout va d'abord on a actualité, il y a les 25 novembre, jour juin combien? Le 9. Le 9, voilà, le 9. Jour juin, moi bientôt. Jour moi 14 jours. 14 jours, hein, les 25 novembre, fallait pour pas nous arrêter, mais tout le monde, boké tu as bimi, à faire boké tu es comme au bangisa. Boké tu n'as cimetière, fallait à Koufa, boké tu as lobby. Fallait zo kanisa France eza yaye te bo banga te concert wana ba ni lango zana na memi tuna mutu azalaka musicien zo bonisa musicien ya wana lobi musique ba bota mana boko zalaka musicien te éducation ba nezo beba azalaka muyibi abe yebe télévision ba sonda mat et sonda mat ezaki bine ezaki éducation bien na mituna to mituna na question. L'idée c'est beaucoup de choses de la vanille. Pour tout le temps les lagaga, Goma Est, nini boy. Et là on y beaucoup de choses là déjà na Goma na biso. Soit lit sanga na bango na click na bango ya ba combattant na. Et là on y basi ba kangisa batinda pour na bande na biso ba kufa na Est. Mais fallait pour na to mona sala ba don na Goma. Innocent pour toi ça là déjà. Mais c'est quoi beaucoup de choses bango. Te bazaba nibi. Tunanga baba mibi na ndenge nini par rapport po balia bien po bavanda bien na mboka wana il faut basala ba désordre basala ka wana boketo sala ka te ana esika sala ka te mutali bumunene boye ndio ko do akosala wapi Joyce aza muibi bafani basala ka te sala ka wapi c'est comme na bango za bongo moni soki le loka ka ke mundela timbeli ke batwana to bengana bango na mboko te ba bengana ka bango to mitoza na ba boketo na mboko akenda sala ni ayiba ya nani babengana ye afinga nani OK to koloba poso to bi na époque Kabila la sama maintenant c'est qu'on a Tshisekedi pour mona ke baza bandoki bato bazolinga mboka na biso ya vancité bato bazo bunisa culture na biso yo ko imaginer que mutu lokola boketo zalaka musicien mais azobunisa falaza musicien ba politicien na biso ba voyage 10 jours au jour président na biso akendaka poto ba député ba ministre bambongo bayiba ka bakenda oliongo na poto basomba ba bien na bango na poto wani boketo mona ba politicien te kuna nde bobanga bwata ka ba musicien d'accord ba éducation ya bana non na éducation ya bana ezobeba na nini éducation ya bana ezobeba na nini c'est boketo bazaki musicien c'est boketo ba bebisa ba éducation ya bana est-ce que bana nde ba yana concert wana mais c'est par rapport ya réunion na bango sukao bazaki non babi bazaki na temps ya observation et s'il déjà barobanda attaque à partir à les 16 si les 25 Joyce nazo biso elo eza clair nazo sepela na gouvernement français voilà pour apesi alobi message neza clair ezala oza français soki bazuyo okoti na kashonana soki bazuyo za congolais au changer nationalité comme français malongolo nationalité zongi nani congolais pe ba refouler yo c'est que toi s'attendre que bokecho to zoto yambaye a ah mais yazala na yazala belge non kasi te aza belge les 16 biso to robeta na Belgique to za 3 jours arena to robeta le 25 to robeta le 8 décembre to robeta le 16 c'est à dire que to luka moi to au moins to fali penza akokomisa bokecho tina suka bokecho fo ba ayane na kumwa parce que tant azoya a na limite ya komata makala ko biso nyoso to ko banda ko beteleka na njili kunala ozomona c'est que au moins comme maloba au gouvernement français le biona na limite ke mutu mota ngo cha binanje c'est ça moni ebele ba mais la réunion la image vraiment en tant que ça biso ba papa moni tu boketo akimanzala la Congo ah oui otali lo de ministre Alexandre ndako na bango si le londa wana sila te na mbakaka nazo sala ka ba trouble na poto ololu ka mbongo kangisa moyo ko tonga ndako na bino na mbandaka ozotika yango
ozosala kaka batrouble mpona kobimisa fali bakoya na ye awa voilà bakoya na boketo aza na eloko akosala fali te eske eza mbali boke mais ye alobezaka fali te eza bamusicien nyonso oyo bakoya kobeta eza na bamusicien babangaka boketu neti fali abangaka boketu te po fali abeta concert bango baza moto akotisa covid na france ezana efali te moto akotisa covid na france efali te ntango abeti mamo baremaka fali ekoti awa osenti c'est-à-dire que boketo aza na eloko akosala fali te yango moni mpo bane fali atie concert na kati ya belgique bokoto wana na wapi na belgique toko siko nde kasi bomona ke fali azaka aigle alakisi siko ki pouvoir na ye moni boketo akeleli na basimitiere na simitiere naza na pouvoir te mpo kuna bakunda bakoko na biso te ya simitiere mindele comment mundele akoya korégir na dossier na bino bato mingi mais boketo le bombe na fali akoki camarade aye na Macron ezopesa ye mutu ezopesa ye azokoma teti ya koyoka ya ye Joyce Bible yango mo elobi malédiction sans cause eza na pouvoir moko te mutu neti boketo maloba yako olobi pa fali kozwa ye en tant que nani aza papa leki ya fali te noko ya fali te nani boye te ekozwa ye nano ebanda kozwa ye nani ndenge nini azomi distrait azosala théâtre po eza batéâtre oyo tomona kala oyo bilo oyo azosala oyo yoko eseke maloba ye alobi wana ezwi mpe place na vie ya fali wana cimetière mondele ti omosiko bato oyo baasala bamakambo awa oyo bakenda bacimetière awa keba bakenda kolelela bakoko na biso bawario mpe bakufa mpe bazali bakotelema bakotika mpe fali te mpona mine komi guerre butu na moi komi guerre ya butu na moi ko Joyce tolongo siko na makambo etali physique boye sikuna makambo ya spiritualité siko omona siko place ok omona makambo siko boketo bika guerre tomoni bakobe balali na baprince tomoni bato baki bacimetière tomoni na bambandaka bato bakoti bacimetière oloye guerre ya cimetière okobunda na bato ya cimetière siko bato tosalaka eza théâtre te omona kaka moto alobaloba boye keba ekoyaka kaka ate frappe oyo lelo te lobi nango ekofrappe. Voilà, moi, la souka mukendi nyonso to kota d'abord na troisième sujet na biso automoni jube piano. En pleine, voilà, tout ce qui est ambiance à émission, en pleine podium, to bele la ba musicien bazap, to moni bazuli me ba kiti na se, to moni ba Rio na se, to ebe kiti na se bo sa ni me papa Chéra Leli. Aloba ide clair, tu vas go senga. Non c'est pas go senga. So bomba kwa ni. Bino boyo sa sala o kita. Bazala yiko senga, yona zo. Senga ni. Ndasenga ni. Joyce, omoni exact tozaka na seul cas orchestre moko. Kuta bien en équipe d'accompagnement. Et voyageaka, ezongaka pe na bato. Pe bazalaka bien. Pe na to tikala ko mona bango te en plein concert, bazate likolo podium. Lobake nzembo wana ya yembité. Seul orchestre, il est FVT. Ah oui, mais je te dis vrai. C'est bon, basenga te. Oui. Bon, basenga na bango to boyite ko senga. Mais ya ke likolo podium penza bu. Atiki leader yemo na ba danseuse. Et tu là au salamate. Tout le monde en fait pas. Tout le monde en va côté ba tout souci. Tout le monde en papa chéri. Papa chéri Leli. Amo benga yobi na kate. Amo tanga bango na ba kombo. Zulema. Eza ko yo ki sa leader son. Ce qu'on a zoé baté d'autres pas zo bimisonde ke ba futa maka bientôt tenengeni. Ba liaka bientôt tenengeni. Pour ce que moni mwana na ndako na bango azokende kolela kanzala bakote moseka liaka biente epona bango d'ailleurs kolongwa kini bamemi bino ti États-Unis bakende déjà tourna monene eko eza problème yokomema mpe motu na poto mi osaleli eloko te namemi na poto ti nasundoli na poto ye mpe luka oza mobali voilà oza mobali lelo tomoni sankara de kuta wana eza bien te yeelection ndeya pamondi na orchestre wana baliaka bien te bafutaka bango bien te mpo kotika lider na podium ye moko voilà batikala kaka leader na animateur oyo tu batikala otula mwazasa na bamesa tokozonga ndenge nini tokozonga ndenge bana bakolia nini ozomona mais mukendi lelo so totali que
Sankara d'écoute défend Blanchard Moussaka. On a évité est Akimi, toi Akimi t'es pas musicien mais tout d'abord comme Akimi lelo. Alors bien que Blanchard Moussaka t'es aux États-Unis pour na mukanda mais il a confirmé apparemment Sankara a confirmé makamba Sankara yana ni ya Blanchard Moussaka le roi d'être solo la NJB le quoi d'être vraiment il y a yebitu alikamboana. Vraiment na côté à Sankara vraiment na ebina onté hein. Na ebité boni na musala to sala comme ton to le intérêt na tant mususu Blanchard Moussaka talipé par rapport à habiter faut natika na mbili na tando ni sakalo ngana zo c'est que Sankara yaka pembe na mukanda ah oui bon équipe pour la pamba mutu so tsoke pour ça na pourtant pembe na cordon bon na tala ka cordon na miso na cordon na miso te ya za tout ouais oh oui ça ni ya za tout te mais tant na na cordon yeba ke ngabe na bana rolia à travers relation ya nani ya cordon. C'est ce qu'on a mis un peu place mon bout. À quoi ça fait place mon bout. Tant que ce n'est pas même à même ba ça kana po nani Blanchard na poto kuna. Pour le comme candidat. Mais bah toi mon nom ma bébé papa 53 ans comment ko ki manetasi. Ah, et qui pète. Mais tout le monde là bas congolais. Qui pète. Babi na 53 ans déjà au sala nini. Les gens se posent des questions par rapport à Blanchard Moussaka au sala nini. Attends, ça va na ndap. Attends, ça va na ndap. Non, yo pouye non Sankara nani Moussaka ki manae. Yo sepeli. Fabrice que toi monsieur ba ki mai mabe. So comme Moussaka ki minde bo mon en passe. Ata ni musicien. To ya le batteur ya tiki tourne en orchestre. Quand nga na poto na ko défendre peu orchestre. Et voilà, tout comme que peut malin pour la souka mission na biso ya lelo analyse vraiment na mbele kinyo na souka ya ba mukendi nyoso. Mais ba ninga ba beta na États-Unis non kuna bango to ni bango te. Ça même salle au fali pour pas beta mais babi fali pour pas tondi sa moté mais faire rigola tondi sa mo. Ba image c'est na botali. Tout monde ya libosoti. On a ba ja caméra. Ajana ba ja caméra total to timila to moni ba mesa vide. Kuna batana ba mesa ba kenda ko bina liboso. Koto l'idée à lobby, tozo zonga l'église, boya boya mbabiso, koto baza publier ba fiche, to remettre place boy. Boza la professionnel s'il vous plaît. Il y a un moni na loba qui fallait les kabatebele sur le plan professionnel. Matebe ba yeba kelo ko ana ti. Mais si vous avez si baba golo to ba fanatique na que l'église boyo ya mbabiso ni rapport. Et c'est peut-être koto ba fiche de mi ba beta susu na place mosusu. Siko, boche biso ni na mutu. Batubaya le 25 novembre, baya vivre en musique, baya vivre un spectacle. Voilà. Couleur à concert, il y a New Arena. Vous allez avoir. Mais babi fait promotion apparemment, Fendiza vraiment, ma cité za choté nande batbanda kozela. Promotion. Promotion sur internet on a ils ont mon monté. Sur côté TikTok, il y a on a honte. Affiche ça partout. Les 12 heures marche ça. Les 12 heures au marché, bah ouais tout les Kinshasa, bah monsieur bah aussi Matadi, bah monsieur bah Kadisi bah aussi Brasa, au marché les 12 heures. Au marché les 12 heures, ils a dimanche et marché banda à partir déjà bah 8 heures déjà. Au marché Kolongwa awa na et pas na Boduka Tiga central après Tozongi. Nous sommes là bah c'était pour la promotion, il y a 3 concerts tous en haut. Voilà. Les 25, les 8, na les 16. Ça veut dire si on raté Bibi na France ou en Angleterre, beaucoup de Bibi. Si on a VIP international, en Angleterre, ou en Belgique, ou en Voilà. Après, on a aussi ce qu'on a à Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, si c'est en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que fait aujourd'hui que Jaël Show, Otoko Lobake, voilà que ça sous Kapoto Kabouane, les gens se disent, Jaël a débordé, ce qui va moni Jaël na poto, ce qui va moni Jaël les 25 na New Arena, c'est que va confirmer qu'il fallait pour paner mutatinara. Jaël n'a pas bêtise, on est sur Toko Momo na siko na réseaux sociaux. Vraiment, côté kuna ngaza mtoloba vérité to tiate ke fali mto sala ki jaila kende poto to fali mto tinda jaila finga bato ko finga ya mutu eza sentiment na ye moko po fali ko tia jaila maloba na mnoko te ki finga mama ya intérêt eza sentiment ya jaila l'éducation moni nena loba na internet ya nto abuye to ya ko lakisa ba éducation na biso moni na zabu so iba mwinga na aloba ka ba bêtise ba tala c'est famille qui dit bah finga comme makasi ya et eloko liboso to na internet so ba atala yo ba moi des éducation famille na bino c'est ngane na zabo ifuna za na lo ba ma mobu o exact bien pour na ba to mona ki c'est moi no ba zo éducation na famille so qui est toujours à la place ni ça que toujours ba éducation na famille
na école na église c'est ceux qui déjà raté quand na 3 places wana nyonso Bona YouTube. yeba ke esili Bona YouTube, pas cause d'éducation te. mutu akoza éducation na YouTube ti na YouTube mutu akoza éducation te na YouTube ya ndene ceux qui ozalaka bien ki oza mayele te okolanda pe le na YouTube pe baby mais ceux qui oza mayele tali a oza na ngoje na kokota na kati ya jeu ceux qui na kosala ba analyse na kana sala analyse boye mais ceux qui na ya maman tata nini boye okoza yi mona mayele ba mo fi yokomande zoba boye yetu moni Israël lelo Israël akomo bimisa ba bio mo ba parti moto kotanga ti o ezo sala soni o ye mwaza mwasi azana eloko wana nzoto azana ndeko na nga warrior tozaka ne to même famille mais ba biloko tout zoloba ezo bangisa même ngaso na zolo kango na longola ngamba moko poko za tango zolo kango mwana mkaza iki wana ba ayoki biwa bongo moni ba parti ya mwasi mwasi za mutu mo photo pesa ya respect so nazo mona mwasi azozala so na respect na terre mutu ba parti intime na bango te côté kuna vraiment to lo bateki o fali mutu atinda ka finga ba so kezo finga na sentiment na yi za faliti za sentiment nende mutu zo tinda ya finga et na éducation na yepi. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci Nabini Bozaki wana pour Rolanda. Congo Esengo Officiel TV, Bambote na balinga kayo monde de la fin. Batyo se batwaye baraka non le 25 novembre artiste Fally Ipupa a un spectacle na kati ya France le 25 novembre le 8 décembre na Angleterre le 16 na Belgique on c'est-à-dire batubaya basomba billet babanga eloko te babanga bokecho te babanga batabire ujante batayingete sila na ngokale sila bena succès nga bona bango ba combattant te ba combattante ceux qui ba vrai ba combattant faut ba ya bu na ba guerre biso to nyoko ma bato sala ba marche ba 2015 2016 ba caméra bunga biso na ba terrain voilà ozomona c'est que toza ba vrai ba combattant bango pe ba ya ba betama ba gaz ne biso pe to betama ba gaz ya pour kana kabila so biso ko ba gaz ya vert ya jaune ya rouge so ba betongo bo hotel matin autant bona mateka na poche c'est bango pe ba ya ba bunda ba baga bata ko nyoko na ba musicien bazo bunda na effort na bango et na ko biso le mo ministère culture na biso et tsaka ta ba musicien na biso maboko te et tsela ko tsata 10 francs na bango te et contrôler na ba carrière ba musicien na biso ça y est batika ko détruire ba musicien et ça la vraiment tout côté et na pe ça va merci na honorable bino boyesu na ba honorable mais toujours na zone vérité toujours tala bato oyo ba kosala bolamu ya kongo lobi et non que bato balala honorable msoza na problème 2 giga nani c'est bon ya maza na problème à 2 giga qui neti je donc kiana ye mona na mettre avocat a changer passe neni d'accord a changer passe neni honorable je donc kiana vraiment ça veut dire que je donc kiana mo lebeli bana funa et na bana kalamu ça veut dire na kalamu wana 66 na funa et 300 bon sule kauka za sule kauka pe funa mwamba azana mwamba et fiston colloquial Zapatero oh il pas postulé oui provincial na Kinshasa honorable Jean-Paul Nzinga Mavela Jean-Paul 237 na Lukunga ça veut dire bana kini bo voter total la banane tozo voter to ke voter ni ko voter honorable ata mona makoloté. Merci na mettre avec Adje Bosmili votre avocat de Barbas pour na ba transfert mon temps na goma merci ba transfert mini. Merci vraiment et merci na Domi la Rose et grand prêtre mère Domi la Rose soka lobi a Rofisaka Maria Fina Béton et clé à toi Maria Fina et ma 5 fois mère et merci personne à maman Sylvie Baena et maman Yvette Mananga depuis Paris merci Nayo. Merci Nayo Pedios, voilà, merci beaucoup à notre cordon, Fédizéis, merci à toi à Wachubasu, merci à Soda Coiffure, merci à toi à Guinée, abonnez-vous massivement à Congo Sango Officiel TV, on a bien notre émission.